Si on a normalement fallait tous à la cato yokanaka. Colère en démon indignation. Parce que ce que c'est que ma bilo ko boité, c'est que au participer ma mena be wana. O limite o mama yokanaka te. O limite kata mo mote kitate. De kanda et c'est ça là yo. Bilo ko ezali ya trop. Ce qu'on a ko silikate o ko tikela mabe place. Bilo ko kuta mo na prophète Elia. Oya bokola Samuel. Oya ko mo de bala ne bagawo no kata ba ngombe ba makolo. Comme on sait, sabotage ndenge na nebala wa pasteur, n'est-ce pas? Bagawo no sala misala ni mabe. Ba eba na répétition mabe pana papa na bango kimpe. C'était prévu papa na bango azo colère, azo décision. Colère nini ya indignation. Mais le quoi la soit qui a monté et balokela ki papa mabe avandi ka vona kita weki bana kuna na guerre ba yo bunda kuna et puis akoi akufela kaka place wana. Colère nzamba za ko recommander to za watu kanda me kanda ya motikeza ya indignation ya baka ona uti ko pesa yo au moins mabeza na quartier fait pesa yo kanda me kanda ya quelle solution mais oyo to katake na mpoka lelo yo opposé na yango kanda yo ezaleke na quartier yo ko balinga amaite bakomona oke kotala babilanga nyonso bali kotumba yango papa utina komela masango uti wapi kanda na aweka nga bakuna kuna tokolobela. Est-ce que toyokani mama anete ba péché asoki ba colère ezali nini permis mais ba putika colère en ezala nini ya oza ya indignation ya rage te mais toko continuer ko détailler qu'est-ce signifie kota na ba colère oyo réaction ne pesaka kanda ne pesaka makamni yaka na colère mama ina mona za na question lingo yisanga a bo kanda msusu na ibe wa Jésus Christ tanga azala abimanga na jeune à 40 jours na 40 minutes tanga alakela ka nani nzete mabe pona nzete ya figuier ya tanga alakela ka mabe okoko expliquer mona na bana yo mutolo bango bo na yebi na te Jésus Christ asala 40 jours 40 minutes akomaki na kanda te mazalaki na nzala n'est-ce pas donc nzala pepe sa kanda donc comment kuna nyonso mais merci lokola lobi yango Jésus Christ amonaki nzete otevandaki nango nayebi na mapesa soki ezalaki tanya bafruit pourtant akomi wana amoni nzete yango epesaki fruit te asilikelaki yango mabe ale nzete yango alakelaki yango mabe depuis tant on a tiré le naïve na te soki banzete afike kute votaka suba fruit mais nyonso oyo tozotanga te kosupporte te kanda eloko mabe ezali eloko moko epesaka toujours punition. Si vous avez Jésus qui à laquelle ils étaient à votre mabe, est-ce que c'est sur un fruit? Beaucoup de fruits, mon côté. Est-ce que fruit nécessairement, est-ce que c'était ne pas à la fruit? Mais il n'a été. Mais la place où elle aura aussi posé des colères, exali, ou exali que épaissi punition, épaissi destruction. Tout le monde a un détruit, qui détruit le rôle n'a pas coupé ça fruit. Bota le suba fruité et go futa zo si bien que baba kama banzete o na Jésus Christ masese eza ko relier na nini na nzete rususu mamuto ko sala misala ya mabe so ko produit mbula mute mbuma misala so ki biso ba mindini to ko yana ba mbuma kitoko te misala malamu te ba ko kata biso kasi oyo na yebi na so ki eza relier na masese na banza ki réellement nzete penza parce que ko changer Bible te Bible weke Jésus a moni zala tikana ke na fruit o na nzete o na dia amone loko te alakela jango mabe bande ko to ko na ko supporter ba section o eza ko supporter kanda epesi destruction kanda ni so yo ebe pesa ki destruction nzambe to lobele mo aye alakeli nini voilà mabe et puis to moni nini yaki et puis Jésus Christ lobele mo déjà pe aye ka boenga akangeli nzete abatu asilikeli yango alakeli yango oyo nayebi lisusu ezali ya Moïse ntango abwakaki mabanga nsalo na wana susu azalaki na kanda mpo ntango atiki bana ya Israele atikaki bango mpo babonda mpo na Nzambe kozonga na ye kokuta kosambela bikeko boepesi ye kanda apwaki apanzi babanga badi commandement apanzi yango na mabele donc emwangani elingi eloba ete kanda. Est-ce que vous avez continué à supporter kanda et yaka toujours na vie ya mwana ya mutu soko za na maîtrise na yango te ko kumba nini destruction toujours n'est-ce pas et loko ko la détruire ndenge lobi mabanga ya nkalo wana ezalaki pona bana ya bato pona misala baza ko sala
parce que yaki na temps ya malamu po zonye okuta masala nini ekeko wana nzambe ezaki idolâtrie ebongo mabanga ya nsalu moyo ezaki nango ezaki mpona nini ezalaki donc you know mpona koteya bango te bosala nini baidolâtrie o te mais ye sikoyo ya yo nani atini osala idolâtrie leba mabanga eske oza komona te awa makambo toza kosipote eza koconcorde ke colère moto abénéficie yango azali te parce que ye moko moïse akanisaki ete kana na ye wana ale abaye banga nsalu te eza solution eske ezalaki solution rien ezalaki solution te nzambe alobi ete nakosilisa motu na fasi ya mabele oyo nakolongola masumu nakotiaka nani nowe kaka ye na libota na ye eske nowe ntango atikala na kati ya arshe wana ye kaka moto atikala na libota génération ya nowe ki ya biso mikolo tozali eske mikolo oyo mabe ezali te yawe mabe kutu eleki koleka meme na ntango ya nowe ndenge ezalaki baimmoralité eza so mikolo oyo mwasi na mwasi baza kokende mobali na mobali baza kotambola bato baza koteka bana bango likolo ya nzala bana balabala bashege irresponsabilité nde place oyo na bana balabala nalingi mpe koatake mpona koloba ete bana nyonso oza komona balabala bandako eza te bazovanda mpe baparent te source nango moto akosa yo te eza kanda oyo bapara bazwili mwana oyo kwakenda so na classe te orie bazwa temps ya neti kaka moïse mabanga ya ntalo oza nango si mabanga yango eza mpo yo olakisa bokasi te makambo oti kozwa epa nzambe te ke bato batika idolâtrie me ye agangeli bapara ebele bagangela bana bao na ndako na kanda bana babimi na libanda balakela bango mabe bana na tilile baza bashege na balabala koza bana na balabala eza manke ya irresponsabilité ya bapara na role na bango bakoki kojoue ya baéducateur ya kanda punition alebima na ndako na ngai osi omona quelque part mutu ayeka na ndako boye tata nouvelle naza nango eza ya mabe loba oyebi mwana yo oyo Sophie yele nayebi yele me bamwangi ye jeune fille bamufwesi azwi nini zemi yo oyebisanga réaction ya papa oyo ekozala ndenge nini papa moto moyo bazala toujours na kanda donc asiliki yo oubien mwana abengani ye oubien alakeli mwana mabe nino nyonso wana tozolobaka colère ebongo mama kotikeli na mama so akoti na makambo okomona ete ndako ezali na kimia ndako desordre ekoti papa yango akoya na ndako akomi kolobaloba yo mama lelongo wana bana kobeta bakiti kopanza mpona nini parce que adécouvrir vérité oyo ezali ete sikoyo akomi na temps où encore une fois colère eza justification ya vérité moto ayoki epuis moto aza na mayele ya komaîtrise yango te epuis ekumbine na accès ya émotion eleki ndelo parce que colère zwa yango neti yaka ballon to rasor eza na résistance na oza kobene fo suka soko continue ekatani ballon soko oza kopompe eza na limite nango ya résistance nango soki eleki ekopasuka bafusible ya courant c'est la même chose eza na résistance nango opesi courant ya trop il faut esauter colère eza bongo mutu nyonso efo asilika kasi colère à un certain degré ya résistance soki eleki yango epasulaka destruction tata oyo akozwa mwana ya mwasi oyo bima na libanda akozwa mama na bango rule bino nyonso me nzoka nde ye moko tata mpe okebi aza nani samuzulu me sikoyo ye eyeli ye mpe akenda kozwa bana ya bato me sikoyo ekomi na mwana na kati ya ndako colère ezwi ye me likambo zolinga kosipote awa ezali ete colère bato ebele bakenda na yango bazali yango maîtrise ekotisa nini destruction yo olobi jésus christ kaka na kaya nini ya nzete me koya komona ete jésus christ tina tempele so aye kosilika asilikaki physiquement ndenge nzelo ezalaki na colère fo tomona yango colère oyo eza toza kolobela awa ya lelo oyo ezali te moto aza na yango bongo azali maîtrise epuis immédiatement physiquement emonani to aza na maîtrise mais est-il que colère yango ekumbi na point où même mwana moke eza koyebiki moto oyo ziliki sobele akomi na kanda jésus kristo azwaki fimbu afiakulaki bato na église mpo bazali kosala nini baza koteka na église estce kotekama na église esila ezali kaka na ndenge nini omona te omona bamosusu na kati ya église bazotekaka bazotekaka mosusu kaka na kati ya église nini nazoteka
eloko oyo eza na prix tingane prix na cité kokosomba ata na 10 dollars kuna na église komi ou bien 20-30 dollars mpona nini fundraising you know nyonso wana nano yoka teke na kati église soko ye oh mama wana atekaka bamaputa na ye atekaka baparfum atekaka babiloko yango nalobi te esalamaka ezosalama ozotekaka o nadefisaka babiju nasalaka boye bozwi bosombi nyonso wana mpe eleka ezosalama ayakili kutu retard na église mais déjà mbagone wana bacommerce eza na koleka na kati wi bandeko nanga makambo tolinga kosupporte awa ezali ete meme jésus christ anga abetaki bato na temple lobi bazali koteka baexemple yango tomoni yango réaction ezalaki bato batie koteka nayebi nanga te bato bakontinue koteka bazalaki eza te toyebi te mais mama likambo tolinga kosupporte te colère bandeko kokende mosika te tozokontinue koinsiste te colère ekumbaka na destruction destruction ekoki kozala physique ekoki kozala émotionnel ekoki kozala barelation ya bato ebebi likolo ya colère ekoki mpe kozala ete